Aujourd'hui, les motocyclistes ne veulent pas respecter. Même les piétons font usage de basso de moutons et loko bapekisaki. Hier, il y a eu un accident à Ouakaka na de bonhommes. Maman moko a koufaki à cause de moto, à cause de et puis mauvaise conduite, il y a chauffeur na biso. Donc c'est ça le plus grand problème. Les sauts de moutons doivent être réglementés et le suivi doit être de près pour que les gens puissent utiliser ça pour de bons escients. En fait, on ne peut que féliciter le président de la République pour son engagement pour permettre à ce qu'il y ait la circulation libre des citoyens. Nous les félicitons, mais le travail n'est pas encore fini. Il doit continuer à aller jusqu'au bout pour éviter les embouteillages. Il reste maintenant le saut de mouton de Pascal et celui de Liberté. Et surtout celui de Liberté, jusque-là, ça ne promet pas bien. Donc là-bas, actuellement, il n'y a plus d'embouteillage au niveau des bonhommes. Les embouteillages sont maintenant au niveau de Liberté. Là-bas, ils doivent accélérer les travaux pour que les sauts de mouton... Je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera même l'éternel. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, Jésus est vivant, il est vivant, il est vivant, Shama est vivant, Elohim est vivant. Nzambo ya kosakata lobaka makambo ya solo. Alléluia. Yonde kimelo na bana. Tala mitemo ezoki ezozela papa yo pese yano. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Alléluia. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Sala kanzela bisika nzela ezate. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh. Alléluia, 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 Alléluia. Oh, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Abraham abinga yo, Jehovah Jireh likolo ya ngomba, obimisa meme nesika ya Izaka, motema ebatela kimia, nalelalela te o, Yesu na ngai aza na bomo. Aussi longtemps bilaka papa ezanga na nzoto, nakokufa te kinunga nakosimba, nawelawela te o lokola basuswe, nayebi ngonga na ngai ezali losambo na ngai eza ya pamba te Yesu, Eza ya pamba te. eyano na ngai ezali atara
ezali atara monite my God lobi nakomona mabolongo nazobuka na se ya pamba te Yesu yano nanga ezali atara monite Yesu azali lobi nakomona tolo na se nazolala eza ya pamba te Yesu yano nanga ezali atara monite lobi nakomona yo moto ozolanda séminaire oza na retraite eza ya pamba te ne te décourage pas yano nanga ezali atara simite lobi nakosimba prière ozosala na ngongo oyo eza ya pamba te Yesu yano nanga ezali atara simite lobi nakosimba adoration ozosala ezali ya pamba te Yesu ndenge ofukami wana kaka eyano ezali yano nanga ezali my God merci Jésus atara monite lobi nakomona répète encore après moi il est vivant il est vivant il est vivant notre rédempteur est vivant il est vivant il est vivant nani yango aya azonga lolenge ayaki il est vivant il est vivant il est vivant Jésus est vivant Jésus est vivant Alléluia je sais que mon rédempteur est vivant il se lèvera même l'éternel il est vivant il est vivant il est vivant Jésus est vivant il est vivant il est vivant Shama est vivant Elohim est vivant nzambo ya kosakata lobaka makambo ya solo Alléluia yo nde ekimelo na bana tala mitemo ezoki ezozela papa yo pese yano Jehovah Jireh Jehovah Jireh Alléluia Jehovah Jireh Jehovah Jireh osalaka nzela bisika nzela eza te Jehovah Jireh Jehovah Jireh Jehovah Jireh Jehovah Jireh Alléluia Alléluia
nalila te o Yesu na ngai azanga bomo aussi longtemps bilaka papa ezanga na nzoto nakokufa te kinunga nakoshima nawila te o lokola basuswe nayebi ngonga na ngai ezali losambo na ngai eza ya pamba te Yesu eza ya pamba te eyano na ngai ezali ata namoni te lelo yo nayebi yobi nakomona losambo na ngai eza ya pamba te Yesu eyano na ngai ezali ata namoni te lelo yo my God yobi nakomona mabolongo nazobuka na se eza ya pamba te Yesu eyano na ngai ezali ata namoni te lelo yo Yesu azali yobi nakomona tolo na se nazolala eza ya pamba te Yesu eyano na ngai ezali ata namoni te lelo yo yobi nakomona yo moto ozolanda séminaire oza na retraite eza ya pamba te Yesu eza ya pamba te ne te décourage pas eyano na ngai ezali ata nasimbi te lelo yo lobi nakosimba prière ozosala na ngongo yo eza ya pamba te Yesu eyano na ngai ezali ata nasimbi te lelo yo lobi nakosimba adoration ozosala ezali ya pamba te Yesu ndenge ofukami wana kaka eyano ezali eyano na ngai ezali my God merci Jésus ata namoni te lelo yo lobi nakomona répète encore après moi il est vivant il est vivant il est vivant notre Rédempteur est vivant il est vivant il est vivant nani yango aya azonga lolenge aya il est vivant il est vivant il est vivant Jésus est vivant Jésus est vivant oh.
Aujourd'hui, les motocyclistes ne veulent pas respecter. Même les piétons font usage de basso de moutons et loko bapekisaki. Hier, il y a eu un accident à Ouakaka na de bonhommes. Maman moko akufaki à cause ya ba moto, à cause ya ba et puis mauvaise conduite ya ba chauffeur na biso. Donc c'est ça le plus grand problème. Les sauts de moutons doivent être réglementés et le suivi doit être de près pour que les gens puissent utiliser ça pour de bons escients. En fait, on ne peut que féliciter le président de la République pour son engagement pour permettre à ce qu'il y ait la circulation libre des citoyens. Nous les félicitons, mais le travail n'est pas encore fini. Il doit continuer à aller jusqu'au bout pour éviter les embouteillages. Il reste maintenant le saut de mouton de Pascal et celui de Liberté. Et surtout celui de Liberté, jusque-là, ça ne promet pas bien. Donc là-bas, actuellement, il n'y a plus d'embouteillage au niveau des bonhommes. Les embouteillages sont maintenant au niveau de Liberté. Là-bas, ils doivent accélérer les travaux pour que les sauts de moutons...